Bandeko mbote nzambe apambola bino to mesangola nangai. C'est vrai que bandeko na yebisaki bino que naza trop pris, mais nouvelle malamu ezali que à partir de 5 na 0 heure je serai libre na ozonga ndenge nazalaki. C'est vrai que bozo benga ngana bato belé ndenge nini ozo sele le côté makameleke belé intervention ezate, mais bandeko naza trop pris na makambo mosusu. Alors nazonga kika lelo na bugisi baka manzame pona lobby na lobby bon tika na cha na loba mwa mukena makama Marcelo na sali vidéo numéro 15-18 je pense que faisait la 15-18 ya na boyi pe kotika bino ka boye na parler bino pona ba vidéo batini nga concernant ki moyibi ozo passer na mboka na biso bandeko ki moyibi atezalaka vraiment eliki ya mingi o ba ozala vraiment prêt ya kolanda vidéo oyo soko zwa ngonde konanga na mawa ya mboka na biso ozala congolais 100%, ozala congolais 100% te panza ya ngonde ko ba mosope ba yeba qu'est-ce qui se passe chez nous. Alors pourquoi batona nyoso bazo yiba parce que bazana parole moko oyo eda ba mon avis parole yango yango yo toyo kana. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Ça tombe plutôt dans le sens de rétro-commission. C'est pas du détournement. Alors, bomoni nabanzi boyoki oyo eda bango pona koloba likambo ya kimoyibi. Alors bandeko na kochela bino na ebite suki yango yo. Action du jour, on va changer de chapitre. Ah bon? Ah bon, ouais. D'ailleurs, il y a sous-souté pour essayer de faire. Hein? Quoi? T'as dit quoi? C'est scandaleux. Vous créez le désespoir. Vraiment. Mais toi, dans mon tapétage. Oh! Nandini. Mais il y a un discours à ça été. Ah oui, il y a un discours avec ma propos. Mauvaise. Hein? Quoi? Mauvaise. Lubaga na lingal. D'ailleurs, il y a sous-souté pour essayer de faire. Ça, c'est fait. On peut sortir 500 millions de dollars en 100 jours dans Mboka Koufa? Point d'interrogation. Voilà. Alors bandeko tokota sikona makamo kimoyibi. Tokota sikona makamo yibi bota la première vidéo bolanda ngona bokebi nyonso. Merci nzambe za nabino. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Appréciez bien mon beauté. Parce que le salami, moi et bien. Bandeko nae vraiment très rapidement concernant ma cambo union c'est l'Obama, au Tozoyoka et puis au tout vérifier déjà un solo. Non. Oui que ataba yibaka te o eza ya haut niveau. Na comprendre pourquoi président Félix Tshisekedi Tshilombo andimi kozwa ministère à justice apesi la biso yango mvuluzi excellence Constant Mutamba que je salue. Na comprendre bande onanga sur la BC il y a des dossiers où vraiment que en tout cas il y aura des morts, il y aura de mal à la tête, il y aura des grincements des dents, il y aura tout le ministère de la justice. Bande onanga non. Oui, excellence Constant Mutamba a la charge moko. Donc le ministère le plus difficile, ministère de la justice, a la charge à Moka parce que comme on dit toujours que la justice relève une nation. Hein? Donc la justice élève une nation. Donc je comprends pourquoi à PC Yango. Excellence a commis. Non. Il y a des dossiers tellement, des dossiers moko moutako koufa. Non. Ataba yibaka. Boa banduki. Boza vraiment mité amade. Bolinga Congo te. Bolingi développement mboka te. Bolingi loko te. En fait, bolingi lingi kabino moko. Bana na bino. Ba famille na bino. Na lobi boy. Bobenga nga Nicolas Kazadi afa na bali boso. Nicolas Kazadi. Papa Nicolas.
Papa Nicolas, biso no soto tchela ki motema. Papa Nicolas to pesa ki confiance, mais au décevoir biso. Au décevoir biso. Et ça l'a raté? Non, 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 non. On dit que prison to fongola sika on a monté liboso ça l'inauguration en haut. Et ça yo. Yo faut ça l'inauguration ya prison wana. Ce n'est pas normal. Bande on ngai. Et ça normal te mam la ça et ça ko beba et ça sombo. Et ça sombo pesi mbombo boy, ce n'est pas possible. Nicolas Kazadi, na lobi boy. Mbongo oyo sombi avion na Nigeria. Osombi avion na Nigeria mbongo wana ozwapi. Les amis bobenga Nicolas Kazada fa na bali boso moteme basuke panzani. Ah bijou met dans une formation yebi wapi. Na yeba wapi ngana lokwa fourmi na kota partout. Mutu apesa ngo autorisation te pour nos informations. Nicolas Kazada asomba avion na mbongo wana na mbongo ya l'état congolais. Nicolas Kazada asomba avion. Papa Nicolas Kazadi. Ozomona biso mo ba congolais toza ba zoba do peuple congolais pesa ko confiance baza ba zoba baza mayelete donc tout ça là non ce n'est pas possible. Ministre na biso ya justice Constant Mutamba a commis na ministère basa la banquette babandika d'abord na kata ministère ya justice bandi onanga plus de 6 millions de dollars pour bachaka peinture na liboso lupango. Donc ti bomona kana Nicolas Kazada lobike ono babongisa ministère ya justice faux et archi faux. Basala ta toilette te basala loko te bazwa kaka blanco bapakola na mire couleur bapakola na mire basali ba surfacturation et bimi dans le plus de 6 millions de dollars pour bachaka peinture na kati ya ministère de justice bandiko nanga entre biso na biloto sur la non vérité. Est-ce que peinture pour bachaka na kati ya bâtiment et qu'on soit 6 millions de dollars à ta peinture ya Tour Eiffel n'indimité que soit 6 millions d'euros. Je ne pense pas. À ta peinture, il y a 4 Élysées, n'intimité que soit plus de 6 millions. À ta peinture, l'avenue la plus belle du monde, Champs-Élysées, et soit jamais 6 millions de dollars. 6 millions de dollars uniquement pour passer la peinture. Peinture, kaka ya Libana na 4 cités. Peinture à Libana, Nicolas Kazada, salsa peinture, la ministère à justice. 6 millions de dollars. Moi, papa Nicolas Moni, il faut battre dans la prison. Au fin de la prison, au liaté, au monde zala. Après, on voit que l'on va fruit. On peut ça comme fruit, on peut ça comme pression raisin, pression pomme. On t'aime ma bé papa. On t'aime ma bé. Au vide que ça l'état. Avion, on nous sommes dans le Nigeria. Papa, Lucas déjà moyen de parce que tu as récupéré avion. Toujours récupérer avion là. Beaucoup ça la président Fachibou était bon temps mabe. Mon konzambo kaza ko se sacrifier à ça la nyonso. Nyonso so sala et pas pesa bino confiance. Mais bino bozo trahir toujours chef de l'état bwana mawate bon temps mabe. Président Fachi papa ba nebele papa na biso nyonso. Bozo luka avancement ya mboka to bozo luka ndi liwa ya président Fachi Beton. Tala so mo konzi Fachi Beton zuli kambu Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi comme on peut sa présence Fachi Beton. Bandeko na dongoli yango. Bandeko eza pasi pe mawa. Mais iya zoloba azo condamné Kazadi alobi nani apesi ba confiance. Ye Chilombo ayeba kiteke ona bazama mibi. Chilombo ayeba kiteke batora bazama mibi. Naloba na bino ke bandeko Mundele azwa muluba achaye na gestion ya mboka te. Na tangu ya avant indépendance bota la penza bien baluba bazako na ba positionner. 6 millions wana ya zoloba eza pona couleur o batie na libanda ya ministère de la justice. Couleur wana eko kutana même 10 000 dollars te. Pona ba 5 000 te. Eko kutana 10 000 dollars te. Mais bango na ba facture basali écoutez 6 millions. Parce que si l'on va le baga que 1 million et le pamba. Ah yango na bango na bino to 6 millions. 6 millions na yaso bawana eza eloko mosusu. Avion asomi na Nigeria, wana bembongo mosusu. Entre temps ba policier banani ba enseignant tout ça ba payé tala batu oyoyo balobaka ke biso to lité 32 ans.
biso to lité 32 ans tala batongo Chilombo azui atie baluba na premier mandat baluba wana balubi kaka kasadi bakazali baze belé wana ya finance akele na ministère d'intérieur te bandeko nakotiela bino kaka ba biloko bolandaka mais vraiment beau partager vidéo yo c'est très important makamusu bozo yoka boyoka suka tato makamusu bozo yoka ezopesa na pasi ya on a préféré bolandaka bino moko o izoleka. Domaine à transport na koloba boye. Un sage nous a déjà dit basi ba yebisi biso que notre pays ne vaut pas $1 sans chemin de fer. Ba yebisi biso, c'est connu dans tous les manuels d'histoire, c'est connu que sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas $1. Mais pourquoi nous essayons de faire autre chose? Conséquence, économiquement, le pays est dans de sérieuses difficultés. La difficulté, c'est ainsi que il faut un secteur et un transport. Nasi na flasha kio makambuya chemin de fer 1 km, 1,3 million. Nazo flasher suko makambuya transport ya mai RVF. C'est $1,200 par kilomètre pour le balisage, le dragage. $1,200 par kilomètre. Pourquoi ça la moto? Ce qui est dans les pays mususu za likolo ya mai compter ba bateau na maboko. Mais si vous traversez fleuve na biso na avion likolo, des fois bateau ezate. Omoni donc na petio moi flash mukeona. Ce que tu na domaine ya en tant que pilote. Sili sawa na suki c'est là wana. Na domaine en tant que pilote nous observons que Lelo Ethiopian Airlines a 120 avions. 120. Rwandair 11. Air Côte d'Ivoire 16. RDC tous loués. Pourquoi? Batunyo sur notre tangelo et na mututé a sombi avion en cash. Mututé. Donc il y a une façon de faire qui peut nous garantir d'avoir une compagnie aérienne nationale viable. Boeing n'attend que ça. Airbus n'attend que ça. Nous avons Boeing pour nga n'attend Boeing. On a piloté Boeing. L'avion le plus moderne de la RDC, Lelo, ah bon? Ça appartient à un Indien. Bravo Nabango. Ça appartient à un Indien. Le même type d'avion, Ndeo Bissotozo loué. Même type. Bisso, c'est-à-dire l'État, quoi. Vous comprenez? Bisso, on a une version cargo, Ndeo Natambusaka, et l'État congolais a loué version passager. Mais individu à Sombi, n'a pas ce nombre pour Talakaka. Vous avez le quoi, moto privé. Vous comprenez ça? Un réveil doit se faire. Un réveil doit se faire dans le secteur one. Nakotangi la yoba compagnie nous soutient. Soit Ethiopian Airlines. Il y a des jours et il y a qu'à Congo 5 fois. Il y a des jours et il y a qu'à 7 fois. Et il y a des Zuba congolais et commune à 10 et Pandi Bango. Il y a New York Baké, il y a France Baké, il y a Boé Baké, il y a Boé Baké. Mais tous les lambongo n'amboka. Mais tous les tika bango bazo reçoit mbongo Baké nango. Et c'est $1 million. Au cours ça calcule ça aux calculatrices. C'est $1 million. Je me souviens de décoller à Kinshasa, na tiki 2 avions à Éthiopien na Kinshasa. Na kiti na Goma na kuti 2. Na décoller à Goma na kiti na Lubumbashi na kuti 2. Et nous sommes avions sika. Bisso, toujours expliqué. Il n'y a rien à expliquer. Le système existe. Il suffit de l'appliquer. Nous avons un potentiel dans le secteur d'aviation 10 fois plus que l'Éthiopie. Nous avons un potentiel dans le secteur d'aviation 10 fois plus que le Kenya. Là où tu peux un nombre de Congolais de l'étranger. Mais c'est tous les jours qu'il y a des vols au Congo, pour la Belgique, France. Mais plus de 15 sociétés. Tanzanie Airways. Et comme Koyao. Qatar à côté. Qatar à côté. Mais Bazotala potentiel. Non, tu as 16 millions de Congolais de l'étranger. Batali potentiel, Batali Bissot toujours tergiversé. Allez, c'est $1 million. C'est $1 million. Donc, si tu as une année, c'est $1 million, ce n'est pas 50, 100 millions. Ça sera du boom. Oh là là. Vous comprenez? Oh là là. Il y a beaucoup. On a touché pour un mot. Vous voyez que RDC est dans la liste noire. C'est-à-dire que yo sango sosombi avion na yo loko voyageur mingi sosombi avion na yo olobi milongo ya ba avion retard par rapport à Moussala na Salaka. J'ai investi 3 millions dans son avion. Na tambola na avion na je gagne du temps, c'est bon. Si tu oses immatriculer cet avion là au Congo, fini. Ba oyambo soutien na bamboka étranger.
Parce que le Congo est sur la liste noire. Les raisons pour la liste noire, parmi les raisons, il y a la sécurité, il y a les infrastructures, il y a beaucoup de raisons où bâtir la sur la liste noire. Il y a des raisons politiques, mais il y a des raisons techniques aussi, qui sont derrière les raisons techniques et ébélées que nous souhaitons. Ce qu'on a autour de nos questions. Balobi qui n'est pas la biche les amabé, il y a un faut bâtir sur la liste noire. Mais bah on y soit zoyande. Bazoya kolukanini. Oyo qui soit le quoi et l'autre ils ont ça la bonne ils qui dit ba na biso moko. Tout ça qui dit ya kosakana te. C'est pourquoi bango nyoso Angola, Tanzanie, Uganda, Kenya, Askai eza ya Ethiopia. Donc Ethiopia ni yemo zoya, Askai pe zoya susu. Air Côte d'Ivoire kuto azo uta Abidjan, akiti Kinshasa, azu ba passager, amemi na Jobour, asisi na Jobour, azu musu na Jobour, ayena ona Kinshasa, alongo na Kinshasa. Air France kuto azo bula, akomi Paris, aye Brazza, azu Brazza, aye awa, azongi Paris, Air France akomo bula. Belgique kuna SN azo kende Angola azongi kobula penza. Mama Judith Arana Musala Mounini, il faut ba idée à boyer, à Fandi. Allez, voilà. Merci beaucoup Serge Ilunga Lukuna. Bandeko. Nabazi boyoki. Naza kutoleka molobate boyoki. Sikoyo bandeko. Siko Chilombo ba conseil ce qui 1000 balu oyo ba yibile bango rien oyo tala mona ba village ba ika po mbongo. Mais soka za même na bataboye. Na tatona mususu na bana ba ba banki. Mais mukile ko changer pata muke. Bande kunanga tozokola na Kisasa tozo seka bana ya Ethiopie. Tozokola na kin tozo seka bana ya Ethiopie, tozo seka pe Ethiopie. Lelo yo est-ce que vous avez nombre d'avions? Parce que les gens bossent, les gens travaillent là-bas. Les ministres travaillent, les parlementaires travaillent, les PDG travaillent, les présidents travaillent. Contrairement à ce qui se passe chez nous. Pendant que les députés travaillent, il y a un lobby de mais bon, on peut se $5 000. Il faut qu'ils s'envoient dans $2 000. Sénateur, à travers la Naïde, dans ça, il y a Kabuya. A tiki place na qui sénateur, a zongi na la député, place na ngwa pesa un grand frère ya Tshisekedi. Tala moko de bazo ko meba ngomba de kolonga. Ah nzambe za patient. Donc monde atieko, ba yebi ke biso sala biso bazoba. Tala ba vieux niko ko profiter mbongo na mboka na biso. Tala combien? Tu vas dire que on va comprendre de rien. Kuluna ekoti tina kacha gombe. Kuluna. Armée nini police ezo baka kuluna. Ah nzambe nanga ye. Ah. Tata nzambe ya patient. Natila binata ya mkoyo. Togata ona. Enfin, Monique, non, député Bazouakaka. Rédition à $7 000. 5 000. 5 000, hein? Ouais. 14 millions de francs. Si vous le temps, on va quitter ici en mot. Babangi te que non, les députés sont moins compétents. Ou bah, il y a des gens qui sont en Bangouri, en gros, ils foutu Bango, c'est Pelaga, ils sont en Bangaka. Si vous différence en Bangoana, mais c'est tout clairement, Bango, le budget, ils ont prévu pour foutre un salaire à Banabango. Chaque commune, par exemple, ça c'est comme la maman et mon ango. Embouteillage ici, là, pour tout qui n'a pas la maman et moi. Si on a vu que tout centralisé, tout ça là, 3 communes, maman et mon tout ça là, combien à 20 combien? Tout ça à district, 4 districts. Chaque district a la maman et mon. Et nous, on y peut être aux anguilles, pour les à bongo. Nous mettons dans le baraboué. Et c'était pas dans le comme ça. Nous avons pété dans le chaque jour, le lot n'avait pas la mélange de crevette dans le monde. Mais ça ne suffit pas. Si on a Zolia, comme nous, bongité. Mais tant que nous avons un débat, tu vas au tambola. Tu vas zangi tout. Le mot est là, tu vas comme Magalère, Bakomaka. Tu vas comme Zangana Pongi. Tu vas comme Koufa, gêne, AVC, stress liquide. Tu vas comme cardiovasculaire, tu vas comme AVC. Et les politiques sont responsables. Et moi, on appelle que Moutaï Moussala a proposé $150 à Nabana 6 moyens de discuter ça. Nous avons awa, ba Indien, ba Libanais, Bango, Bangacha, parce que tout le monde va traiter ba Congolais. L'on va payer bima. Bango va faire ta Congolais, par exemple, moins de $500 par mois. Par exemple. Pour la biso, ça salaire à 100, 150, 200, Bango paye. Non.
biso engagé congolais na Congo parce que le monte $1000 ba dans ba mongo mais aingi on va coopérer na mikonzi na ba biso to yebi to voilà et puis armée na biso to ba na Rwanda armée na biso to ba ga au général Bojera non to ga te ministre de défense et non armée na biso de 2 ans 100,000 hommes to zana ba char de combat autant to moka ya ndenge nini oyo siko ministre wana makambona musani asabaka karo ba fête anniversaire mwana naye mosi na Bali petit sera mosi na Bali kaba bloka bongo on a pas indisposé pour ministre on a ali ba tigre tribune ba mafsanga to somela na so la commune nini donc lelo so ba bigi député bazwa $5,000 pour nga c'est encore trop est-ce que vous allez le malamu na c'est pour nga c'est encore trop ah pour la députée mais elo on est notre perdre surtout na bangote na ba jour moko awa bandeko vraiment eza pasi tango zo que même ba olomi de ba koti makambo yango tango zo raisonner bozo mona que c'est plus qu'un ministre bandeko jamais ministre mo tozaki na kabila oyake jamais otile komona ministre a présenté bilan na yeke asali ko malamu boy rien si ko bazui 54 ministres 54 on peut bakosana bango rien bakino fanda ka onati mandesi le bakina bango ndeko toza soki na 4 sous-régions na kati ya Kinshasa ba mo amba ba soki na bosena ba komona Lukunga Funa na ba mususu soki 4 mais pourquoi na chaque sous-région et cause à la hôpital en communauté. Pourquoi pas dans chaque sous-région et cause à la université d'un côté. Ah, mais vraiment, Bibandeko, tu m'as raisonné. Comment hôpital et cause à la sous-région, Batunioso, Azana Maluko, Maluko, Asuki Mana Mayemo, Azana Maluko, Asuki Mana Nakapis. Mobutu 32 ans, rien. Kabila 18 ans, rien. Chilombo 5 ans, rien. Mais finalement, comment Tokoza na mitema mabe ya boy? Obozoka asomi avec on a 6 millions. Pardon, couleur n'a pas na 6 millions. Mais bako ça là hôpital 6 millions pour petikali. Siko ba mbongo oyo ba longo ba député, pa iba ko tsango ba ibi na bangote. Pa iba ko tsango ba ibi na bangote. Ah, mais batonengeni. Comment les policiers congolais ne raisonnent pas? Ba raisonnent kate afin de ngo lobi dazo raisonner wana. Bangote. Kaba feti, ba voyage, ba basi 4, kolia ba suki ba biloko nini, mais ba ndeko nanga. Sous région moko foza na université nango, eza na ba humanité nango, école primaire, secondaire, toute humanité, tout ça nini. Université, basi supérieure, hôpital les alliés, maternité ali na chaque sous-région. Donc na semaine de faire. Bozala wana bosu très bon qui matadi. Beaucoup maka côté mo ba très tic ezui et qu'est-ce que zera mbanzangu. Et qu'on soit pas tous. Tout ça qui na très mo na benga autorail na 6h30 na matete. Avant 8h30 et ça j'ai matadi. Banzela nyonso kufa. Donc et loko na RDC malamu ezate. Ok, de côté au secteur et de côté. Ok, de côté et de côté. 6 mois, bah, président mon bilanté. 5 ans, bilanté. Allez, bah, on peut ça, bah, candidature, voter gars, voter voyer, tout ça. Ah, bah, d'accord. Et ça passe, hein. Tout le cas, tout la moyen, bimoussou, hein. Tout la moyen, bimoussou. Avant tout le bélo, bimoussou. Na lukango. Manayebi ke ezali passé botara bandeko o eza fila ya Vital Kamerhe roi kaningi mingi na Afrique du Sud o fila na o fila ya Kamerhe ya bomaki ya Jiani po asomba fila o fila na ye donc investigation de continuer to ke bamana villa luxueux ja luxe tala on se mami tukana ye ya Kamerhe roi kaningi mingi tala o fila ya Kamerhe na Afrique du Sud tala botala lix fou
ndako Vital Kamerhe roi kaningi ningi vila na ye donc awa nde ya kusakana awa izana ba piscine kuna ba garde donc vila ya Vital Kamerhe roi kaningi ningi na Afrique du Sud yango tala lix fou vila ya Vital Kamerhe roi kaningi ningi tikuna iza mama na gaya nusu Vital Kamerhe roi kaningi ningi vila na ye iza kitoko makasi mbongo ya peuple oyo abomela ya na biso jijiani ndoka yiri ko suma fila oyo bota ya Kamerhe roi kaningi. Alors bandeko na pays organisé aner mbala moko akoyi kuna après vérification soki ba moneka eza solo bayemba mo bakangi esili bayemba mo bakangi mais basi ba moni yango mais bazana likambo osala Kamerhe te Kamerhe za mokonzi munene donc ndusu abanka ye voilà siko oyo balobi ezali villa na ye na Afrique du Sud mais pourquoi on a RDCT Kabila tongi na kinga kati jour akufa to récupérer mais yo oke kosomba wapi na Afrique du Sud pa ibata mbutu wakina babana ko somba et pa yo keso kosomba oyo nani Katumba Mwake cité munene na Afrique du Sud akufi etikali kuna ba congolais vraiment ça m'a mis bien Mobutu hôtel 5 étoiles na New York akufi etikali mais comment déjà vraiment les Congolais ne réfléchissent pas bandeko bomoni ki moyibi est-ce que bomoni ki moyibi siko bato aner bino fo bokende de toutes les façons les kamouya 100% congolais est là parce que bino bato aner musala bino sa banquette ba député ba musala bino sa banquette vous avez un président député un président ya assemblée un voleur bino muto nommé un voleur donc boye bien que c'est un voleur bino ba congolais bon nommé parce que congolais malabo ayibi musala azate bandeko biloko zebele hein mais na osala devioté na osala moko ekoki oyo aleki déjà tokalano à partir États-Unis na bandi kotala mokili na butu ndenge nini mokili ezalaka natali États-Unis ndambo natali pe moi Paris natali Congo Brazza tali États-Unis na butu à États-Unis na butu nazo koyanga la bina tala na États-Unis na butu ezalaka ndenge nini na otala ka ba butu ya mokili Nzambe aux États-Unis na butu wana tango nazo kolongwa na butu nazo talanga Nzambe nataka quand même mokilo yo sala ki maele po pesa bato totala bato na bato ndenge ni babongisi mboka na bango na butu ezala ndenge o siko nazo tala États-Unis allez na pusani sikonga la vite tozape bato na ko tika boite natala pe nanu wala États-Unis hein mais natala nanu siko pe Brazza na butu tozape bato baza ba voisin au Brazza akomota la Brazza na butu ezape mboka na biso baza ba voisin bato akinkala bato nkuka bateke tala Brazza na butu wala yango yo poto mongali tout ça voilà wana zomona onyo so Brazza ozomono ba Kito dicto dio zomono Brazza quand même koto nzele zate ozomona bo Brazzaville wala nzele zate daka ba mindo bozomono grande avenue kaka moko nde yango wana tout ça Brazza bon nazape mutunga la bibo ndenge ni nakotala États-Unis nakotala Brazza bongo ya biso mboka nakotala te kabila tala pe ya biso yo mboka auto bengala ka mondele yango yo tala mboka na biso yango ona butu bamboka ya biso na butu molili ya bonne gouvernance yango wana Nzambe yo kabila mboka na biso yango ona butu bamboka ya biso na butu molili ya bonne gouvernance yango wana Nzambe yo kabiso mawa opesi biso nyonso tala kongo na butu yango voilà total ligne information du jour on va changer de chapitre tulongo wana voilà tosuki nde tomona
biso nde toyaka koloba epi tozobanga te tokoloba yango kaka oyo alobaka te akufaka oyo mpe alobaka akufaka vomi oloba te okufi me okufi na kimia il faut ozala utile mpo na mboka na yo soki oza na occasion ya kocontribue mpo na mboka na yo loba yango obanga moto te bokozwa intégralité ya bosolo ndenge totambolaki mobimba nango ezali bokomona yango tolakisa bino baelema me bokomona mpe baintégralité tosali bareportage ya minene nous sommes sur une enquête ya 145 territoires nazali kosala enquête na anosaki yango enquête il y a 145 territoires 12 millions de dollars prévus pour 4 territoires dans Maïndombe et tonga ba bâtiment ba administrateur ya territoire et tonga ba centre de santé mais et tonga pe ba école 12 millions de dollars ba pesaka PNUD ba pesaka CFF ba pesaka pe BSECO oyo à côté ya Maïndombe eza BSECO te eza PNUD te bato bazwaki 12 millions esekelaki bafinanse est-ce que bafinansa mbongo nyonso mbongo ebima to ebima te société nini nazwaka mbongo mosala nini esalami naza dans une enquête awawa toswani nano na motu te bacommunicateur ya basociété oyo bazwaki 12 millions nano basali mise au point te nano baqualifie nga te pseudo journaliste nano babenge nga infirmier te nano balobi teke baza na motakala na ngai nano te pona nini pona na lobité je suis dans une enquête depuis l'année passée nazaki na Maïndombe nazongi pour la deuxième fois nazo continuer enquête tokomeli batu nyonso nakomeli IGF nakomeli CFF nakomeli bato o ba piloter 145 territoires ya ngambo wana nakomeli pe direction générale eri yango yo nazo population en témoin nanu toswani te babengi nga infirmier te acharnement eza te toswani pe te toyebani nano te bino pe peuple boyebi nano te eri yango je fais cette mise au point eri yango bacommunicateur baza te bachef coutumier na bango baye te bandeko na bango baza te parti politique eza te basi na bango na bana nayebi pe badresse te eri yango mais je suis sur une enquête il y a 145 territoires 12 millions de dollars ma papa eza koyebana te mbongo ekei wapi baentreprise oyo ezwaki marché oyo bazalaki na qualité ni beaucoup de questions autour de ça je vous annonce que, et je vous rassure que ceux qui sont ici enquête tokopublier akomele ministre de la justice tokomela nani procureur et cassation tokomela ba instance nyonso to réservé pe na chef de l'état et je reviendrai ici pour la déontologie eri yango c'est ça eri yango na kuti 12 millions ezomona na te déontologie elobami na te eri yango le respect à art va donner des leçons dans nos volontés. Tu vois déontologiquement par là dans le comité. Les gens qui ont géré bandeko na longole yango bandeko ndiki ni payi mobimba ba million na ba million bayibaka bakanga pe bango te bayibaka bakanga pe bango te batika bango ande ngwana tata nzambe fula